mukolo kindoke komi ya live siko batu mingi bazala na kati aveuglement Moïse Mbie esengeli atambola vraiment na kobanga nzambe kamwana esala mione et makamoko vraiment très profond dans le monde de la spiritualité concernant mutoki na mouchoir et apôtre Léopold nga kenango oya Moïse Mbie na ba temple na bango basalaka ezaka niveau par niveau dimension par dimension yoza ndoki pa ndoki mais aza na ba puissance à l'écolo ko leka polémique esili ngambango mais polémique esilati mais mwana oyo obike bato belé batiaka misu na mwana Marie Musambo na ba pasteur a Kinshasa na bi pasteur moko ya mukolo azape na mwasi na ndako atiaka misu beaucoup de serviteurs de Dieu baza non délivrés. La troisième vidéo ya Ndeko Bakemba ezo senga délivrance na Michel Bakemba ya yé eza ba lien moko impudicité ponga moko na yebe sika nzamba zunga na banda ko sala ba masturbation au moniteur na yambi Yesu c'est qu'après un mois na bandi ko se masturber on a préféré savon savon son ke sukwa na ngweza munga ngeza savon basani tout ba pasteur ba bondele pona bazana don ya kokata ba lien te. Oh, shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la vérité chrétienne avec Yves Ipan, ton seul directeur des infos. L'Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Ekuchu Miché. Tous en est à Ouattara et Bélé par rapport à sujet, tous en ango, sujet d'actualité, tous en ango na table na bisort. Mais pourquoi pas tout le colonne de Dieu, tout me kako éclairer peuple de Dieu na oyo, tous oyo kana o tous mona. Vraiment, tout petit merci na mika badjinde derrière la caméra, merci la bande de surtout le super promo aussi votre émission l'arrêté chrétienne. Voilà, tout petit déjà monté pas l'homme de Dieu, évangéliste Miché Ekuchu. Bonne santé na yo, il y a église aussi corps de Christ mobile. Merci beaucoup papa, santé vraiment par la grâce de Dieu ça va. Amen. Église peut tous évoluer petit à petit, tous tonga déjà. Vraiment nzamba pambola bien na musala o musalaki. Amen. Tout tikalika na service à kocha pavement, tous continuer, tous chaka ngo pe malema. Ozo senga soutien ba ndeko, o bazana besoin pour soutenir œuvre. Moi ça qui moko simami balé. Donc continuer œuvre wana eza la propre sika nous sommes le sika toujours belé là combo ya nzambi quand même évolution zali batu bazo belé même batu quartier wana tellement prière aux amakas ezana batu mususu kande toujours sambela bazo kota bango moko sans qui topé sa invitation donc le sika nzambi azali et banaka beaucoup ko ça pe makelele te o benga mais Nzambe moko bando se manifester pe batu ba wandoya bangu moko secret ko pesa c'est la nini question na autonomie oui poto yeba batu musu ba yeba ga il faut ça na muso musala songolo pakala pour que ngana pesa ya pamba boye en 20 à pesa raté surtout puissant na yetali bongo édifice. Vraiment merci papa Yves. Oui, Bible nous dit la main qui donne c'est celle qui reçoit. Kopesa pona nzambe eza avantageux makasi. Pour mutu soka pesi pona nzambe d'abord il faut koyeba nzambe atikala na nyongo mutu te. Soko pesi yeba ko zombi selo mais na ba façon ebele. Okoki kozana problème, okoki kozana maladie, okoki kozana ba blocage, okoki kozana musalo, okoki kozana libala. Mais tant ozo pesa et pas na nzambe, nzamba ko répondre yo na ba besoin na yo. C'est très avantageux. Au moni Abraham ayambaka ba ange apesa bango mwa lipa mwa miliki bandie au moni ba ange na yambaki ba sepelaki po Abraham apesaki na simalango ba ange ba baki to kozonga pa na ona mwa o mais ane koya moi si na yo akozwa zeni. Donc kopesa za na secret makasi kopesa efungolaka vya mutu kopesa ebundela quand même mutu na bitumba ya molimo ngana za na bakomba mususu ke eye makasi telemi na zui komba wana na bandi kotalisa nzambe na zui offrande na pesi na que même l'église moko nzamba mettre na cœur na ke na continue l'église aza mosala nzamba na za nzambe
na koyi kozwa soit na sombi kiti moko ne na tiki na église wala na mosala nzambe na pesi kiti oyo esa mosala nzambe na yebi pourquoi na sali bon alors nzamba ko bando bundulo même na ba ennemi oyo yebite nzamba ko bando ko isaba. Ça c'est bien. Alors nous sommes beaucoup de togo dans ma sujet d'émission. Saint-Esprit de Dieu n'a pas si confiance na émission à lelo lobela biso fungola biso maele fungola biso boanya otokoloba awa et édifier peuple la yo o ezali ya nzambe te to bwaki yango bisika bikauki pe na seigne makila ya Jésus Christ et bomba papa Yves et bomba ngai et bandelki no souke émission o na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà, merci, ça c'est bien. Alors par rapport à 4 jours, il y a ma bonne de l'eau. Il y a 14 jours plutôt, j'allais dire 14 jours. Alors, na kati wana nzamba lobinin, bana nzambe bazela nini oyo nzambe a osala pour na 14 jours. Oyo za comme milulu ezo bana déjà lelo na etonga. Ezali message nzamba pesa la dimension prophétique de la parole de Dieu. Dans les évangélistes, les Nzambé appellent ça don il y a prophétie. Les a don il y a Saint-Esprit. Bah on va prophétiser, ça va prophétiser. Au sakola, les ali, au biko les ali, les kabouamoli moussa. Oui qu'on a la pasteur, oui qu'on a la prophète, oui qu'on a la évangéliste. N'denga na zali, mais na zalaka na don wana. Na tali bon Nzamba le belinga na ebisio pe salé. Yango Nzamba ebisa kinga. Organiser 14 jours, les avoir forte prière à délivrance prophétique aussi. Donc, les ambalobi, donc, les autres aux bandes. Maintenant, ça va au tchama pour le coup, les sapeurs coupés ça. La délivrance est au salé, la prière est au salima. Donc, par rapport à un moment où vous traversez, nous avons vers la fin de l'année, nous mettez les maramakasi, nous avons besoin de pays pour nous sacrifier. Il y a un moment où organiser service on a l'issue de voilà, nous avons battu la mission pendant 14 jours, il y a le loulou et que ça fait plaisir, surtout dans la bande de Libanda. Donc, ce que nous voulons, le loulou, on a besoin au landango direct. On qui tape sur les champs pour avoir la couverture. Donc, super promo, on a Équilibre TV, aussi la chaîne Ayomoko, Évangéliste et Couture TV. Voilà, TV. Beaucoup de choses directement pour il y a 14 jours, il y a activité Tonga. Nous avons changé l'endroit parce que tu préfères qu'il y ait tout ça. Mon coffret où nous avons fait ça biso et on devait tous à la awa la Picadilly flat na biso on a toujours déjà avec l'évangéliste donc ça on a qui to on a aller kuna to ici awa la Picadilly l'homme de Dieu question nga zakiboui voilà lorsque bambaka ba vandeli moi na pona mabondeli est-ce que c'est important ya kozo moto qui a moto na papier mouchoir topé na mouchoir côté na poche n'habitez analyse ni rusala ya oisalemi et pas ya pasteur Moïse. Papa Yves, au habité que Bible lobby na motoki nondo osani oko vivre. Wana ezali loba na Nzambe. Donc baza ko introniser Moïse Mbie et pas papa wana geste oyo nani apôtre Léopold Salaki azu mouchoir na apangusi motoki. Ya Moïse après zongisi na poche motoki ezaka déjà vie ya mutu motoki ezaka déjà bomo ya mutu mobimba yango mona pourquoi biso na l'église Nzambe alobela ngai opangusi neti papier mouchoir eza boye opangusi obwaki na nzelo kei ezaka mabe makasi po bato ya science occulte ba magicien banganga soki balokoti papier mouchoir na mabele bake nango na ba chambre secret na bango ba tiango na ba temple na bango basalaka bako invoquer baye ba mouchoir o mutoki ya muto aza l'étoile ou bien muto aza ka bongo ce qui peut muto sambela raté bako peut ko récupérer bo moino mobimba pe etekana alors déjà mouchoir na yo muta pangusi mutoki akenango amimi bo moina eza eloko moko très symbolique na spiritualité. OK. Et ça très symbolique. Yango na oyebisa Moïse Mbie et sengeli atambola vraiment na kobanga Nzambe na charge atika na l'église. Donc par là elingo lobanini. Ba yebani
Bon, je ne pense pas qu'il y ait un dingue de zabouillé. Attends, moi, dans l'église, il y a aussi mon choix au pangoussier. Après, il y a aussi un poche qui n'a pas papier. On attend moi si dans le coup de paix. Peut-être un moment d'outrer aux ala. Mais oh, ils ont que ma famille est différente. Bah, tonga est différente, mais le papier à mon ninga au tien poche. Papa Yves Naibisa, dans le monde de la spiritualité, tu as fungolé le roman. Au cause de l'andoki. Donc on a vu ça caméraman personne ndoki. Mais yo na ndenga kindoki soki ozana puissance à likolo. Okoki ko exposer ndoki amuki azana pe ndoki bokuta na kakuna mais o exposer pe batu bayebi ke yazaka ndoki. Mais yé moi aloba pe boyeza te po kuna na mokila butu oko sanctionner makasi. OK. Ezaka niveau par niveau, dimension par dimension. Yo za ndoki pa ndoki mais aza na ba puissance à likolo ko leka yo. Akoki po ko étouffer yo. Akoki pe ko neutraliser yo malgré boya bato mondi moko ni na ina lo ba parla likambo ne sala mione et makamoko vraiment très profond dans le monde de la spiritualité concernant mutoki na mouchoir et apôtre Léopold nga kenango oya Moïse Mbi keba okebité sur les plans à venir et ko bimisa ba secret likola vie à Moïse Mbi et ko pe ko memaye na ba risque. Pour Moïse Azano, moi la mouké 36 ans. Azano un avenir. Oyoke et qu'on promettre. Ce qui azotambola réellement na kobanga nzambe. Mais ce qui kobanga nzambe ezate, c'est que vous avez la guerre ya makamba butu. Oui salami wana. Est-ce que c'est quand il faut ba mpaka ba yande ko sambela pona yo to néanmoins yemo pe na ndenge na de sa part on vend appel au sambo voilà. Azi charge à cité Bethel Mobima. Très bien. C'est quand bampaka bakamadi papa il faut ba les gabacha mamboko. Et pourquoi quand ça qui papa Léopold? Mais oui, yango zomona je vous dis ce qui est vrai. Ko introniser mutu, ko bonde la pona mutu ezama beti. O nyoso tozo sala o esalema pe na Bible. OK. O moni David de Tangu Samuel akena ndako Isaïe pona wendre a roi azwaka David afuka misakaye a sopela kaye mafuta na corne voilà ezo la kisa ezaka ba geste symbolique. OK. Yango pe o esalemi wana bapako bazalaki wana o batiaki Moïse Mbi maboko mais ezana ba misusu batika nzambe ezana ba misusu bazaka bakoma musika na nzambe mais misusu pe bazana babanga nzambe. OK. Tokotanga bakomboti na lobi yango awa voilà Moïse Mbi sengeli si réellement azana nzambe ya solo asambela nzambe asimbaye mais si réellement atika nzambe akeba neloko wana mikoleko ya tokoka basango na vie tokoka basango oyebi c'est nini à ce moment là yo mais ngelo on ndeko pe ba jija ki likambango un peu bien te ba bien mais comment ça mamu tout le monde on a mokili mais tu retrouver en église mais eza bilo mo symbolique papa Yves et lamba no enzo tobi ke za vie no mobima pona ni ngana église na bato évangéliste na bungise lamba nanga ou sous-vêtement to tumbi prière sike ke moto na nzambe la ndango po ata muto misama be moya sana ngo ba manœuvre ezati bongo siko motoki ya muto bongo motoki ya muto soki muto azoya kolela nga sous-vêtement bungi sengle bungi pantalon bungi to sambela nzambe bongo motoki ya muto po nzamba lobi umuto akolia na motoki na ye kolia ya muto eza soki motoki bimi siko ya yo motoki so bakenango c'est étoile la muto va na kati bon moi muto va na kati wana peut-être qu'il oublié eza oublié ba mikolo ba makambo osala ba makambo maintenant biso ya so et bah tout la le avec affirmation ba mikolo ba makambo osala mukolo kindoke komi ya live siko batu mingi bazana na kati aveuglement yango nzambe azo ko telemisa ba génération sika to remplacer ba père wana o déjà batika nzambe mafuta déjà kenda obi histoire à 5 folles ba 5 folles bazaki na mafuta na milangi na bango ba biso wana ba utiliser mafuta na bango et silaki ba oyane sustain ba bia yeso ko yana lisuti yango wana
tant auto commis et tant moko prophétique. OK. O Yesu aza déjà dans nzela. Aza koya. Mais bozo réclamer bino nouvelle génération. Mais nouvelle génération boye pena mangama ba sex tap. Ça fait très mal. Ba mitara la bino mo nango bolingi lingi basi abatu na poto bolingi basi abatu na ki. Ah je l'appelle moi qui a pas été bon. Il dit to mettre voir. Donc on a biso Michel Bakendawa. Sangone Panzani. La vidéo, troisième vidéo sextape na bino bozo luka nouvelle génération tozo linga tozo na ba jeune logo la biso to sali na nzamba mais bozo na mama mitaka la lisusu troisième vidéo pona pasteur to benga ebongo po bango pisi ba ko mpe ba sali na nzamba ba mina bango ba pasteur Michel Bakenda. Yoka na bisa. Oyebi lelo génération ezobima lelo ba sali na nzamba. Et belé so bazo commettre des erreurs parce que parmi bango ba serviteurs o nzamba zo bimse lelo et belé baza non délivré. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu baza non délivrés. Des pasteurs non délivrés, des prophètes non délivrés, des évangélistes, des docteurs baza non délivrés. Un homme de Dieu à l'écart la délivrance cité à cause de la scandale les jours à venir parce que quand il y a ceux qui ba lien ba singa il y a famille ezali et ko sambusaye ndeko yo bozolo ba troisième vidéo ya ndeko Bakemba ndeko wana vraiment vie na ye azana ba problème sérieux sur le plan spirituel et zo senga délivrance na Michel Bakemba allez quand délivrance oh ko ça la nzambe ko embela nzambe ngo ko l'accepter ko za franchi. Dieu peut t'appeler mais il ne faut pas qu'on néglige sur le lien il y a famille les un lien de coutume le lien de famille lien côté ba papa lien côté ba maman il y a et ça lien moko impudicité désolé ils ont réclamé bon makasi senga ko bonde là ba kate ba singawana au mona que et babiloko eko sala mele de souté. Bon ça donne faible devant mamoni. Bon côté faible et ça la deux parties. Moi ça nzambe mo faible devant basien. Na mobile nyo soka faible devant moi si. Te yabino leki. Te o koki ko za la raison par rapport ya makambo na ko baza fermi bazali. Au monde netinga boy. Muta ko koyela ngana ba luyenge te. So na moni mwana mwasi so to benginga olungwa do memanga bonga na so na moni ke nzamba taliseke muto azo na ndenge mabe na ko kangelo même libumu 3 jours au moni batulé faut pas vivre surnaturel les amba sala nzambe oyo okoyi ko sakana ite bazali OK mais la bajar ya ba frère na biso Michel Bakemba eza sengeli to sungai azwa humilité ya koluka basala nzambe soki akoyoka soni na bato bayebana aya te pa na biso tokobote la pona ko kata basinga wana ya lien ozo réclamer mais obeke bato bata la bino mabi bino na bino ba jeune besoin de sentiment bona posa ndoto et puis pour la première fois azwaka lo sambo bato sambela pour na to mona sambela lela voilà et kenda na ngoto bi que et s'il tant commis deuxième troisième fois commis habitude et ça il est commis défaut et ça sous erreur tête bon et puis encore besoin ba jeune d'autres gens ont besoin n'ingana. Papa, Papa Yves. Les leçons évangélistes Michel, moi c'est moi États-Unis à mon année à Porto à mon année à la Mossolonai. Vidéo quand on a un tolo no nga d'abord tant que le makamo na bimi pe na famille ya la pauvreté. Ngai naza mwana papa abotinga azaki mutambongo. OK. Ba o biloko na pe ki parape héritage mosala nzamba bimi na famille nini. Nga na bimi na famille moko ya ba pauvreté. Mbongo pe balemba ngota. Balemba mbongo te bien sûr mais rotala pe bo ça na ngoni. Et moi j'ai des sœurs en États-Unis na Canada. Il y a un propre liboso na Canada. Ba il y a un ami balaza na États-Unis. J'ai des sœurs, petites sœurs j'ai na famille ba na diaspora. Ouais, l'andinga dans la Suisse, dans la famille, ma grande sœur dans la France, Belgique. C'est pas dit que tant que c'est l'ensemble de tous les pauvreté. Moi, je suis ko mekabo ko sibi puis ça porte ensemble. Na ko tumbe na moto ko sam. Mais oui, ndeko Michel Bakemba zali kamba délivrance. Bakenda, oui. Bakenda. Et puis au lobby comme serviteur de Dieu mingi bazo za la faible. Oza la raison. Pour ebela zo mona zo bondela pour na bato teya. Azomona comme si a coquille. Or a coquille. Il faut mieux beloko ni etungisaka yo. Ngai ne naza boye pona sa elanzambe naza l'église munene yo yaka.
bomoni ndenge toza kovoluer ba Jérémie bato belé bayaka pona saela nzambe pona bondela pona batu ngamo na zwata koluka ba délivrance ponga moko na yebi sika nzamba zunga na banda ko sala ba masturbation au moniteur na yambi Yesu sika après un mois na bandi ko se masturber on a préféré savon savon son resuko na ngweza munga ngeza savon basani tout dans sa masturbation na ko bima mkomsu na yebi si père spirituel nga en tout cas un mois yango depuis na yambi Yesu mais ndenge nini na ko tika masturbation ki ba bonde la ponanga ekenda 17 ans yango OK vous comprendre ekenda muto pa ko na ba possession ana na bonde la pone po eloko nzamba sali ponanga c'est transmissible donc bandeko pis ba tikela maman ba posséder baza posséder yango zo mona belé ba osala nzambe baza na berere wana neti ya frère na biso to lobela eza azo négliger délivrance ba pasteur ba bonde la pone baza na don ya kokata ba lien te oh nazo biso vérité. Est-ce que vous avez un frère dans la bali pété? Comment la te bon la bali? On comprend nga bali te mais ce que nous a délivré oui nous autres fonctionnaka. Mais tant nous a délivré et on fonctionne à voie normale n'engin zamba salemi et qu'on pousser au ça va biloko la bêtise. Vous comprenez? Selon la ya c'est net moment dans la biso. Nga loko na senga bato ba prier là qui est bazana dona ko kata balienti. Même Jésus-Christ a dit na 12 disciples. Mais bande ko utiliser 2 disciples pour na kata basinga. Ezaki Pierre na Jean. Ba kata ki Lazare basinga, Pierre na Jean. Thomas kata kité. Et nanyo Jacques a kata kité. Philippe a kata kité. Mais Pierre na Jean doit kata ki nani Lazare basinga pour atambola. Pona ko détacher pundo akangama ina zamba. Yesu atindaki tomate. Atindaki Jidate, atindaki Pierre na Jean. Pour vous dire qu'il y a des serviteurs de Dieu, on a mandaté pour le kata basinga. Amen. Les liens où ils ont réclamé vie na yo, on a un lien célibat, lien échec, lien pauvreté, lien esprit de mort, lien à batu ba bongakate. Bino nyonso de papa bota bino mutabala zati. Lien ba masque de vieillesse. Moi na mukelo me comme le roi mukolo. Munoko solo, eza lien. Biloko ebele osawana bamakambo eza ebele o un monde spirituel o biso to lobelaka bato ebele bazalaka concerné na mauvaise haleine eza mfutima mobali ya kokima yo obose munoko bose mbongo okutela mobali mobali apeso kabisi séparation libela po munoko solo sert nanga c'est le moment au bon de la nzambe misupe koma tina nzoto et koma tina bonzoto na bango kuna ya bomasi soki possession ezali ekopesa bango solo même pe bandoki ya basi mingi bazaka pe solo Alexandre de Komoro ya mwasi ya ndoki délivrance tant tozo prier pour na a dégager odeur moko un peu elingaki même déconcentré ba intercesseur tozaki na bangwana après si makoyambola bi biso bandoki ya basi sexe na biso zaka solo makasi. Donc c'est la siège, la siège moko eza internet moko munene ba secret na bango tu ba chaka wana to mobile azo yoka ye azo mulo na omona bébé moko boyineti mwana moko mukie donc ezaka honorable di yoka zo yoka biloko wana est très important kozana mwasi ndoki. OK dans la prière la kaye ndeko wana bimisa ba secret wana sorcière wana bon wana tilelo. OK donc biloko to le très important papa Yves balanda mo négligé balanda ba benga muto zo se retrouver au se masturba kozana concombre no munene serre na la chambre o teba ordinateur film pour nous bandi ko se masturber na concombre na sur ba soma pénis électrique voilà c'est électronique so abino na lukalanga aubergine biloko tout wana eza possession makasi non le bango awa na vraiment ba popi yoke musika masturbation kaka na cerveau ici belé do bandeko yende wando sala monoko mo ton ando na ibisu guna ndenge za raté mais je me souviens ando sala ngo makasi et puis mutala kisanga loko muta insanga loko la un grand sorcier kamera mo ami mo na aki na ndoki munene quartier mo bakanga ndoki batu pe yo butambo wana ndoki na ndima yende mutala kisanga basaka boy na mekipe boton na mekin na tikali kuna na komi ku mettre ko lekai biloko wana misi au moment na basi tina petina non on a besoin de moi citer to osaka massi ya iloko ya feleti ezaka bon bande kolanga ba masturbateur oza partout benga to prier pour to kata singa to benga molimo wana ozongi normal atokoti na douche bo sukoli sans problème
ozongi pena na état normal. Voilà, ça c'est bien. Mariage, il y a un rythme Samu. Déjà, les salami à Londres, les lieux officiels, Toyebi et Salami. Alors, la famille de ça va zumbo na bango, bon dans le livre sterling, et comme il a ça sterling, na ça est commis $1, tout le monde va photo, il est commis. Un mot na l'équipe na biso, mon na biso rythme Samu pour la mariage na et surtout la famille. Bah mon île sous ma photo il y a Rit bakanisi sous ser na biso mari Samu balili pour ndeko wana kobote zeleki. OK mon sœur Marie Samu père son âme le loi tikel biso mwana yeyo abali na tamo pe malamu na âge moko bien OK PCP kitoko na famille ya on a osenga pela bandeko basi bomoni exemple o ndeko abali donc ceux qui nous ont fungoli porte opportunité ba âge moko ya kobala profiter bala na yo bala pe mema mobali na nzela ya nzambe abali polémique esili ngamba mais polémique esilati mais mwana oyo obike bato belé bataka misu na mwana Marie Musambo na ba pasteur akitchasa na bi pasteur moko ya mukolo azape na mwasi na ndako ataka misu mais oui na ndeni po sambela non cadrer mais ko cadrement on est comme neti ya flou donc papa ça bandoki bazana Congo belé belé donc n'a pas mboli nzambe moi c'est mobali ya batou oui ngai na pamboli nzambe pona libala ya mwana mwasi vraiment nzambe apambolo esi kozali ba famille pe bofungola motema mwana kola abota aleka age mamane akufa to boy limite botelemela mwana ya tuo biso tukokota likambo wana to asi boko sanza ba misuba ndo sanza kindoki na munoko. Il se dit que mobali wana za mobali ya batou rien moni mokili lipamboli et memakana bomoni na biso élévation ya ba caprice belé donc élévation ya ba caprice au moins loko nyonso soko zo sala pona gloire ya nzambe diable assisita bato bakoya ko empêcher vous comprenez donc c'est un peu ça voilà mona même gana yé na ba réseau ça fait même pas même beaucoup de temps de cette année na 4 mois na mois d'avril mais apparition nanga omoni na auto zo attaque ndeko moko alinga sanita lukaku salir nga mais na meka ko talisa na bi il faut faire beaucoup d'attention à ba sala nzambe biso to bimi na fraîche naza capable okanga libumu nanga ta une semaine pour na yo et le belanga rien peut vino ko sambo je crois tozo zape bataki ya bongo na basi mususu bazo benga pona ko combattre pona ko attaquer donc il faut beaucoup prier pour que Nzambe abate la biso. Voilà, programme aussi le sambo pour la bata la biso numéro de téléphone liloba na ba chrétien bata la biso c'est tout moment l'homme d'idée na le micro ou des annoncer monsieur Nabsalelo. Vraiment, Bana Nzambe, Nzamba Pambola Bino, c'est votre serviteur évangéliste Miché. Vraiment, Nzamba a visité Bino ici, Kanyon Sobozali. Et là, on a côté Sabino, beau désespéré, Nzambe a tché basal ne pour na problème na Bino. Yozo landanga peut-être aux ans la problème yakobota, ma beauté kangama stérilité, et za la moisson et za mobile. Ndeko zo landanga mikande kangama blocage, freinage, rien ne marche. Tu as des problèmes, la pongite, moi c'est Boutou, Mibali Boutou, bien aimé, on peut prier pour vous. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ce qu'on a condima, au comment la gloire dans Zambie. Ceci n'a pas zali, au benga, na numéro n'a pas affiché, plus 243 9 98 99 36 59, plus 243 9 98 99 36 59. On a un numéro dans WhatsApp. Compte YouTube Nangezali Évangéliste Ekouchou TV. Au moment où on a commis Eka TV, vous s'abonner. Na Évangéliste Ekouchou TV, vous s'abonner massivement pour na bolande la baselement délivrance. Awa batan na biso zaka limité et pas de konabiso Yves Ipan. Okoki pe koya kolandanga kuno olanda banselement vraiment nzamba kozanga c'était ko pambola yo. Tika kolo Yesu apambola ndeko na noyambi Jésus Christ était le quoi mokonzi pe mobikisi répétez simalanga. Seigneur Jésus Christ. Na fungoli motema na ngai na yambi lokola mokonzi pe mobikisi limbisa masumu nanga
sukola nga la makilo sopaki na ngomba Golgotha pe koma kombo la nga la livre de vie libela na libela na kombo Jésus Christ. Amen. Tika kolo Yesu apambola bino. Bye bye.